Papa a expliqué au Nyon Attends, mon naza warrior. Na comprendre déjà ma cambouya lobby. A lobby na yo clair. A lobby non clair et ça entourage. À cause c'était lobby non et ça entourage. Tout ça qui oyoka awa bah c'est plaindre ba lobby que dans muto a contre la page a fait a komi kopo na ko poster ba fi par rapport à connaissance pour bimano wana et tout. Et ça ma comme entourage et ça la kana CC. Yo koloba na été que non etali artiste ni yo zo lukaya loba mabe artiste ya lobby et ça artiste. Ya lobby que non et ça entourage bisonyo so toyebi que Edi Badieta lala ki Manuela c'est pas Manuela merci. Ben oui bébé. C'est pas professionnel parce que non mais Lil Wayne maman c'est là quand si maman warrior j'ai le merci de soutenir. OK. Nakangi micro parce que nazolinga ya tika Lil Wayne loba. Alors, ok. Vefis, Loba. Merci, Loba, papa fils. Nakangi micro. Arrêtez de faire genre. C'est quoi? Dans le bien, thème. Mais c'est cher condoléances dans mon emballage. Koufi. Akoufi te. Azana Congo. Akoufi. Ah, moi, comme il mouille de Boueni. Akoufi. Oh, mais c'est cher condoléances dans la famille, naïve, vraiment. Moi, mbala ça y est quoi belika boy. Abebe ni sida. Moi, la Belgique a soutenir rien de kolanga. Loba nyama papa ba yo tsele live. Abebe boy na nyama. OK. Comme Angola, OK. Azana Angola li. Azana Angola. Ba tu ba ko mala senga ebi. Mama Marina koloba lote ya. Marina vas-y kasi. Oh. Papa loba si non yo zo ça ba black loba si je ba. Tapote les live. Tout le monde Koufi ni kamuni na bino. Koufi ka rip dans papa. Oh, tana ngaya ata ba pesinga 2 minutes botika tana ngisi la. Di kamuni. Ba répondre au Koufi. Ah, mais condoléances dans la famille naïve vraiment. Oh, t'aimes. Oui, moi, la mobile, yo. Quand n'engage nous les lobaki. Vraiment, ceux qui aillent pas na busso, et là, il y a. Aïe pas nos Gaulois, na yo ça appelle Gaulois. Nani? Yo ça la Gaulois. Yo so mona nga mukolo mona vani na vana bona na de mama kama fali. Ah, papa, tu appelles à s'il te plaît. Pour yo yambié déjà, et pas Bagolois. Iya. Et ça, Iya? Moi, la mobile, yo. Sans la makamu ya fali, obe ya faire. Moi, la mobile, yo. Na vie normale, bocho, na kutana na ye. Mukongo babuka gaiwana. Na tibambeli. Ah, pourquoi tu es mbeli? Azan de Kono Congolais. C'est là la ebisayo. C'est là la ebisayo pourquoi? C'est là la pourquoi. En dehors de ma musique, azalaki mutunyo, azaneti ans. Doye li kambunyo c'est les gars internet. Ceux qui toujours ça, papa qui ça au titre photo na sena kati yote. Papa ngana okita merci na nina lobaka 2 secondes. Désolé chérie. Pardon papa. S'il te plaît. Le bali. Merci mon amour. Bébé toujours yoka, ba wario baba hypocrite, yoka bébé ngana na problème que na Fali parce que Fali c'est un musicien, tu comprends, je peux pas le manquer du respect parce que c'est un musicien. Je reste toujours sur le respect, mais ses proches ne sont pas bons. Tu sais pourquoi? Oui, mutu babenga Simon Eric papa. Oui, que Simon Eric. Moi si on me neno babenga Ranan Chris Njora a même no pièce Fali, oui ou non? Si oui, on a monté ça vidéo, Simon Eric. Voilà. Tant que 6 mois, le baranga n'a pas fallu. Azo appelle. Baromo na enani. Baromo na raza mutafali. Ata solo na fali. Te bongo te bébé. Pourquoi ko wangana? Siko pourquoi tant basumba ba warion ba oya to yebi ete po 6 mois pa o le la fali. Kala te 6 mois pe ba wangana. E bongo te papa. Ah, Lili, pardon. Est-ce que Simon vraiment Aza comment l'orchestre n'est pas fallu? Lili, bawanga na ramutu nyonso. Artiste ya leka na TV awanga na musique kwa sala pa. Lili, musicien baza benga ba. Papa, quand micro pardon, zélo sur parole. Simon Eric Aza nani va l'orchestre fallu. Ata bino moko vraiment. Eh bébé. Aza ka fan. Tchanga mnene. Voilà, problème n'a Fali, s'il te plaît. Tchanga mnene, merci. Je veux mettre que Fali me met des cœurs. T'as compris? Un musicien, il reste chez lui, il me met des cœurs. Parce que je le soutenais. Tu comprends?
Davido atia batu bakera zana nyango za musicien zana tielo mona otu nanga ke lilo luki fali omona fali te na longwa te na zalaka me na komane ya mutu nyoso nazali susu te ndenge na chingama ki fali o comprendre mane oloba nanga oh pourquoi bino bo wanga na bato les défenseurs azaro te ka basafu ne awa Manola memie kuna kote Djiba Diatta yo il faut longwa to chika makambo sala ozolala basi na kombo fali papa ko wanga na Manola kitoko te suis désolé Géraldine peka kaboye yango Géraldine lelo komo finga fali tina se fali pourquoi banani ba opese makasi wana eza bino bato botamwa na sima ya fali oh makamni bino bolo bale warnyo vous aimez pas la vérité. Moi j'aime beaucoup Fali, j'ai aucun problème avec Fali, c'est un musicien. Mais vous, ces fans, vous avez un problème dans la tête. Prenez exemple chez d'autres musiciens comme Ferrego, là, Kofi, tu comprends, les Davido. Vous êtes toxiques, les fans de Fali. Vous aimez le mettre dans des problèmes. Comme Gims, il n'a rien fait ici. Talane va soulever Gims. Bozane va fan à Bouzoba. Et Djiba Diatta doit partir. Le mec, il est dehors là, c'est à cause de Djiba Diatta. Je suis désolé, il avait sa femme, ils habitent en Belgique. Il a 4 enfants. On a un film, on a un enfant de la vie, on a panel. Ah bah j'ai zaté chérie zana tshelo na photo pa le tshela ba kere makamni bolo bino bo wanga na kabato e Djiba Diatta lala manela te boni pe bo wanga na oh papa zela 2 minutes pour na lobela ki fali na zo défendre nie makamni bino bolo bana c'est où on met le truc derrière bon na tshela voilà zana tshela o kasi ah to tapoter live la famille to partager live s'il vous plaît il y a vraiment biso ba fan vraiment donc il faut te ramana bolingo vraiment pas Fali hein te ramana bolingo ba ya solo hein ça blague te ramana intérêt hein na lebi pona nini biso ba fan to laka ce qui au boy orchestre obimina yo okumo finga sur orchestre wana pour les la bongo est-ce que Fali moto benga rabino pour y commissaire bo sala ba publicité na ba marketing ne ya bino mako bo de complexe na Fali. Et en plus, elle est binomo comme plus en joto, na ba febala la bino, yali bangota, elle est binomo basi ba posa makambo, buluka succès, na bena mota Fali, ojo buzz. Yasi yali bango. Yo, il est wana batno, il faut Djiba Diatta, abema chez Fali. Est-ce que Djiba Diatta mota forcé que a velé bango? Est-ce que bango fama kolala la bango na? Est-ce que Djiba Diatta a velé basi wana oyo, ala la bango, sinon ala ba Fali. Vas-y maman na ngai, maman vas-y. Ina lobe, au moins ka komata. Komata na live oyo ezaka komona ndeko na opesa bino kana ozo sabino na sima muke abandaki alobi akomi spiritas osoyoka akomi spiritas awumelite parce que kuna na ebite so bapesa ki etante akomonsa ba challenge ya nzembo akosi peke ba uti opesa ngambongo merci héritier merci oui amoni que tellement za pressé akei alobi azongi warrior ozo comprendre azongi warrior kozonga azongi warrior ba calculate ba warrior ba calculate azongi akomi ko sande ti ba vidéo ma prévenir que kalaming te nazo tika bino ngana olo na okamwa mon lilwen olo ba ki ba fan toxique ce n'est pas tout le monde papa la munene s'il te plaît yango yo sia ba warrior ba jaloux Fali yo tshela nga ba kia ben c'est normal Marina c'est pas ça. Oh, quand non, mais on a 300 000 abonnés parce que non, moi, écoute, moi j'ai dit c'est bon. Yoka no ilo kona na loba na lobi boy. Olo baba fan toxique. Souci na ngeza photo te, souci na ngeza bino ba fan boy. Non, yo lobi bata ba commentaire te, yo pe ko tala commentaire te yo kana. Non, ba commentaire pour nous. Na sana question mona tout. C'est là Marina pardon, Marina seconde juste Marina. Na na question mona tout non. Ndenge héritier apostara bato ba sala ya ke ba nzembo na ba challenge ki ba sala la ke o ba bini la raye. C'est que héritier a ebi bato wana. Ou bien c'est qu'il fallait tuer yo na non, bien sûr. Non, comme quoi c'est ma femme. Non, asepeli na nini oyo sali a aimé. Omoni bino. Na lobi e ba page ya ba artiste. Est-ce que les héritiers muta gérera page wana pour poster? Non. Et ça ne gérera pas joana ça pas page ya faire. C'est ça le problème que page ya faire. Si wana oya pembe wana a réclamer lobi ki. Marina. A lobi ki ba mutu non, mais on n'est pas place musu na zola. Non, pardon, question ba non, eza simple ligne.
Est-ce que Fali muta gérera compte fait mais yo koloba non Fali te li la lobby ke ba fan toxique ngala compagnie côté lobby ba fan toxique kwani personne parle de ba fan toxique kwani parce que eza ba comme subo ko ki obeta carré loko pe sanga kanda vraiment er moko ke non oza fan na Fali bongi collection comme o soulever ni kamususu e comme munene bat ba no sela o débat ndeti débat o to ko leka ya Gims na Fali na monengo débat moko non lié mais e comité ya ko finga ba mama tout se concentrer na artiste tout se concentrer na concert ya artiste eza nini boko beta caractère loko les défenseurs et loko ba comme munene te bon et comme jamais munene parce que les défenseurs aza profiter l'île kolobate que les défenseurs abanote ka ba safu non biso va na Belgique moi je parle pas de profiteur attends d'abord non moi je vais t'expliquer to vandi na Belgique yo ka na comme non lo ba non OK vous aimez comprendre les choses mal là na lobby qui est Aïeba qui a dit Badiata, oui ou non, c'est fini comme ça, on récolte, c'est qu'on s'aime, c'est ce que j'ai dit. Oui, pas de problème. Il est fautif parce qu'il n'a pas bien ramené sa vie. Pas de problème, mais les gars, ça n'a rien à voir. Les gars, il a fait ça. Na lobi boye ba fan ba finga katolo ba ana muswahili azaki goloza lata kabina abanibo yo mon ba fan de ba fingi a combien ta tie vidéo ko tie vidéo na msuti ko sani les fans sont comme ça et ça ba fan na mayele msusu ba na ka ba koleka ya bazoba ba fan na Fali te pona yebi ba maboma la plupart ils s'en foutent ça va pas dans leur tête. Ils aiment pas voir Fali heureux avec d'autres musiciens maman. Le quoi Gims, qu'est-ce que Gims a foutu? Na lobi boye confusion. Na lobby boye. Na lobby boye. Les Warriors, 90% ils ont mal à la tête. C'est tout. Na lobby boye. Ça c'est ton avis en fait. Ça c'est alors voilà. Moi j'ai pas de problème. Lili Wen, yo monte ndonzo la boye et comment dire au fin biso Warrior. Non papa, mutuna mutaza na vie na e. Aboke da ko commenter ko finga ba ko ça ba débat à la con. Mutu so mona que non, c'est des nini qui sont dérapés. On a problème à Mutu. Moi, ce que je vais dire les gars qui est derrière, débat na eza kutu débat mo yo pe sango importance te que no ba Warrior bo ke kotonda bo ke ko sa ba débat eza nango débat moko ya sans importance parce que il y a important eza concert ou eza les trois na les deux na les trois. C'est ça le plus important. Ngabo signaler ngabo le par rapport à quoi au monde qui pas ba Marina, au moment yo moko je contredire te, ozolo ba ke ndenga tiebo ezali importante mais on match ozolo bela makambu na yi. Non, papa ngana solo ba ke non parce que ba Warrior ba zebele awa yango ngana solo ba na sobena na lo ba te poani parce que na moni ba Warrior ebele na ba panel ebele na lo ba te poani. Na lobi ke ngala sepe na ba golwa o ba mati aba lobi ke ba lingi na ba on artiste la bango te azala na ba tubaye ko fali azala ki soki bino ba Warrior pe bo sali bongo ekozala lingi. Biso to lingi parce que bino bozo ki muzeki ndingu wana o asali Fali di sale tout ngaku na moni de bozo sepela nani landa ba ona ni landa ba mais so bo beta ke kara so makambo ezo continuer eza bozo nourrir ingratitude bino tu bozo nourrir ingratitude que non so muta finga artiste alongwe bozu ba mo bokoti c'est net le défenseur o aza simple fan le quoi biso nyonso à part kozala ni fan aza musala ne yesala pas Fali asala pas Fali te fallait foutre que salaire. Aux fans, you don't want les États-Unis qu'on a fait non réclamer salaire. Oh, jamais. On réclamer que artiste a ça là. Non, un ligne artiste, non yo moko ligne pour la musique ne ça la kobi ça la kanibe. Artiste a devant yo nini. Azat tata na yo, azat maman na yo. Pardon. Est-ce qu'il y a vraiment l'équipe pour le poups man dans ça la promotion? Mais olingi artiste na yo ozo sa la promotion ndeti yo bakabwese belé ya ba vidéo ya mutakala ya makambo belé eza na kati eloko za problème nga na rejoindre Lil Wane eza entourage l'artiste bongi ko poussa mutunyo so fali aravanda kana ye moko ba gera batunyo sa musika makambo eza kana ngote bozi bo poussi bato belé bato moko ba anti valeur ba commence ba ye ba baluki ndeti yo vraiment fali devant yo nini oko mo vandela bato sebe ndeti liko na ngoko ba golo na mo ba na maeli ba ko mama na Mère Marina, pardon la katio malobate. Tolo baka te que
entourage à ba musicien bon salir hommage à ba musicien et ça ba fanatique ko ba na ba intérêt personnel asa fanatique ba comme superstar akanga photo na fali akanga nani soit yebité que na monde ko ezara donner. Vous pensez que faire un moisa musicien mukie olalo la mukika bandi collection ba barrière les cas que ko mona faire ba o ba tika ba fan simple au monter que ba na ba problème té maman na petit exemple na petit exemple na tina okuta na musicien té na ka mais oui il y a des plus important ça concerne ezali au streaming ni na OK yo ka photo na artiste na yo c'est ça le plus important papa Baptiste Kazelo loba. C'est ça le plus important. OK, concert artiste na yo ko soutenir artiste no ezandeni. O vandi a moko poster o sali promotion mutu o alga artiste neza ozolinga artiste no sans intérêt. A yo poussani pemene artiste na ba intérêt na yo mabe. Nde orosuka le quoi les défenseurs. Po mutu jamais ko linga musicien o lobo la la muki po na soi disait po na nga eloko eka musanga des défenseurs akeli les défenseurs azalaki nani na orchestre wana eloko na za na posa na yeba tu travailles ozaki na poste nini o soki yo longwe nde eko sala nini oza nani en fait ndeko ozaki na contrat nini ozalaki na contrat nini parce que aba ba bedi badiata oui to mona kabiso nyoso to loba neti oyo o azotambola oyo nini oyo nini streamer o atamboli na Afrique mobimba sali tourner Afrique mobimba awa soutenir Cristiano Ronaldo biso nyo skoyebi ke aza fan numéro 1 ya Cristiano Ronaldo basuka na ba photo basuka na banini oui basuka bon est-ce que boka de Cristiano apesi don asali ebo oh artiste faut reconnaître oui artiste au soutenir ke amonio akokanga no photo bien ba présenter tout ça biso nyo to mona Chris bona kangi photo na ba fan nae asali séance ba photo ça s'arrête là. Kokota na bani azoko sa artiste apesa eloko boateka yo elo ni artiste apesa oteka boni lokuta boyeko ozana lokuta alobi ono eza star mobo nde mutazana sima makamna yeko ni yobo o sali bakambo distingue ndela koma niveau refoulé yo eza star biso nyoso yo ba biba fan musu bazama elete non star ba refloka pamba boy yo moko ebi buzobo sali yo ba plainte ni ba ko sala makama mitakala déjà eza grave ko sala ba fi ba chantage na za mutakala na so sali nyoso na eza grave soki ba reflo tendo beteli vraiment tendo komi pa ba golwa nga vraiment na sepeli na ba golwa en tout cas so ba wario bo adopter titi da ba golwa en tout cas ezala bien makasi. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup, maman. Vas-y, maman. Ok, maman. Toi, t'apporter live la famille, toi, partager juste, toi, partager, toi, t'apporter personnes. Ngana zolo ba juste musique ya lelo na ndenge musique ekoma eza église te. Muza longwa kuna ake afingi asali na nzembo bino na bato a bureau to mona bango baleka bazobina gigo la yamba bango. Donc biso bagolwa o ba boye tali bango biso bagola to yambi epenza na ah zela pardon bino boyambi nani to yambi pe na défoncer na ko pardon s'il vous plaît lo baba warrior nde babinango muto abiro mo kabina nzembo gigola landa te zela maman Nouria pardon maman nanga yo yambi nani oyambi le défenseur penza to yambi pe amabaro polé la yaka téléphone eza ya ozana kini naza na Canada téléphone eza na Canada yo yambi to yambi penda ngapi pardon mais eza nini na jet set osani nini ako apporter nini ya malonga na orchestre ya film maman mutu de sala bien te no ebisa yo na ebie ozomona bino ba wario kabwe yo ozobenga mama bana mutu esala bien te po azolo bato yambi omoni c'est ça yango artiste maman ya kofinga zate bo finga te mama to le na le bon papa na live boti kangala DJ live pardon tapoter les live la famille partager s'il vous plaît la famille tapoter les live partager ndeko nanga moi si t'aimes pardon ndeko nanga moi si ko thème collection na loko wana te ko j'ai pardon zela pardon j'ai fils eza live mutomta l'éducation na ingénieur fils s'il vous plaît pardon toko éduquer batu papa ya na éducation te na yo kama kama maman azotinda batu babunda basala boye tina ko moloba na maman o na ye maman o tina ko ba niveau pardon maman ngakutumba maman na live yo zoloba Maman Pierrette, eloko nini le défenseur a apporté na orchestre na bino?
eloko nini akoporte ndeni bongo muzeki ndingu ntango akofinga eloko nini aporte ke na epa bawario non muzeki ndingu biso toyambi ete boyambi ete non wana makambo solo zoloba mais sérieux wana makambo solo bon Charlie Prince déjà musée ayekoloba bon Charlie Prince zela pardon yo yoka déjà wario moko abi ke toyambi muzeki ndingu donc ndeti yo uti koloba siko mais bosala ba challenge na ye ya nzembo na iti ba wario basala ba eza iya mama eza iya eza likamba iya te yoka nanu ngana loba mais Charlie Prince boyambi ete Charlie Prince afinga fali na ndenge moko ya afinga na ba wario ba video ezali boyamba ete boko siko biso to yamba défenseur te point eza église te mutu asain aza te to abiso tu na kati ya buzoba ndenge musique ekomi lelo bobo ya yeko na tundi ke ye akoapporter ni na jet set promotion akoapporter ni aza fan aza na kati ya bureau te po aya reporter eloko aza fan aye comme fan aza fan afan na kwene akotika na jwa photo ata moko te na fere akoapporter ni na ndeni po ya aza na kati ya bureau te bato ba apportaka biloko qui apporter quelque chose il faut aza na kati ya bureau so aza na kati ya bureau te yo apporter ni ye bisangana est-ce que ya okoma ta peme na fere nana otike nzila leka aza fan téléphone ya ye munoko ya ye maloba ya ye biso to yambi nango iyo do yambi OK golo moko kaka golos moko kaka ayambi nano nani ayambi ayambi le défenseur moko kaka toyeki kayo mama nyoso tu baleka bazobo yango oui banga baboya meka si toza la 20 soki ata 5 bayambi 5 pe bayambi mabe non soki 5 bayambi wana bosali échec mais yali kambo échec te bino pe bo souffrir toki oza wario biso to souffrir parce que bino bozile défenseur mais azala kino nani na orchestre na biso mais azala kino nani bozako bino kutu boko bimisa mbongo boko pesa ye pour que ça promotion biso to bimisa mbongo to pesa ye mais boko somé ba nana ebiso bongo boko somé la ba billet ye moko lobango boko somé nana somé la billet mais regarde ce que tu dis là yozo boyango yozo montage soane di ba soane di ba diata azo soana kati ya bureau après yozo boya elelo c'est ça bolingo wanga na bato maman on fait pardon OK non papa OK mais pesa bat malobako ça to umelit papa bozela te papa na ngai bomati bozela te papa na ngai mama nuya azate papa zo parole papa na ngai nani ngoka bonjour non papa na ngai ngoka zo parole ngala ibono ngala ibwe nengo mama to le bakino biso to dui les défenseurs na ko ngala babwe est-ce que fali héros ako bwaka mabanga ba fanatique na bata bureau na ye asa bwaka prenons nano et les défenseurs même ça pour les défenseurs bakanga photo yo monate maman tika ya loba pardon tapoter les live la famille tapoter partager fallait kana photo la bate belé fallait kana photo na bango est-ce qu'il y a déjà des bango chez Fali maniki à défenseur qui se ndjora de baye belé à Moscou ça comme yo Serge Emile les défenseurs wana to ndima abwaki yo nana baketa de bien c'est bon Dieu chez frère Kuna mais nous on s'en fout de lui parce que chez Fali apporter ni le romako anani pena mo salate c'est un pauvre type à la rater c'est un mondio de ce bon Dieu le kola boju moyibi to c'est belle voix to c'est belle voix parce que boju moko a même important c'est bisu parce que ma waro tout ça là ba poser mon ta pas ni mon ta la kiki mon ta pas ni o souffrir ni tana komi le kola makabu aussi bon Dieu est-ce que biso to nyonga na ye to c'est belle voix boju ma chance boju le babe na biso et que c'est bilo to c'est belle voix c'est belle ka wana le bika ka boko chilo. Merci beaucoup papa na ngai Mutalandi vas-y. Bon, tout tapoter live la famille, tout que mais on a côté va concerter parce que ils en a ticket, on a carré hors au son, vous avez droit à photo, vous avez droit à photo dans loge dans la fin. Vous avez option il y a vous avez option il y a billetterie autre et tout. Bon, maintenant je comprends pas ceux qui fan à Longwe, ceux qui battent comme invité ou bien comme faut bien qu'il y ait un panéliste vous avez mon salaire bino ba panéliste vous avez mon salaire vous avez ba cop parce que biso pas ko longa kuna Josa Goloa ou Bozali Wario te na warrior
Ok, yo sikoyo omoni makambo le défenseur a sali. Yo sikoyo oko conseiller bagolwa nini? Na conseil bagolwa nini? Etalinga te, bazwai. Biso tokata ye kala. Tokata ye kala. Donc bazwai a commis à faire un niveau à Fali, c'est bien. Selon yo, le défenseur azalaki nani na orchestre Fali Poupa. Oh, Mazaka fan simple kabouye. Apporter peut-être à son bien à coach concert, c'est tout à ça de l'autre côté. Apporter à donc Azamu Kinza. Azana eka fan de l'autre côté. Donc je vois pas quel y a l'autre apporter na Fali et ça a été. À l'au moins non, de remplir Stade de France Azala qui a sali promotion. OK. À ça de l'autre côté. Donc il est niveau Fali Azali. Comme il y a za bonne promotion, avec comme ça ngo ferry. Donc, comme ça fait le rôle à la niveau Fali. Allez quand même Fali. Il y a même à plus. Ah, même à plus. Ah, ça m'a. Merci beaucoup, papa. Bon, tu as ma polémique. Bon, tu as porté live. Ah, je peux gagner la banane à Cabo, maman. Tu as porté le live partagé, s'il vous plaît. Ah, pardon. Zambono. Ouais, TM. Bonjour, bonne nuit. Bonjour. Ouais. Oui, premièrement, non, qui bande que belé, lobby, faux warrior, très warrior, donc, j'espère aux anacardio à ko supporter yo kangai. Papa loba toyoka yo. Ndegonangai, zana cardio ti ou pesingata maloba supporter parce que non bandana na yo moko pour commencer. Normalement au profil à aigle. Mais aux autres tika bordure monsieur les kana awa aussi longtemps qu'il y a yo za warrior. Je comprends pas quel genre de warrior yo zali au tika tumsu subaya ba dénigrer artiste na yo aussi longtemps aussi représenter le quoi warrior. Très faux warrior moko zaki awa na komba Marina aloba ki eloko moko dommage awa ba preuve ezalate. Dans mutunyo ça lobi makambo alingi au tika lobi ne très moko zaki awa a confirmé qu'il est directeur Edi Badiata à Kushana Manuela. Yo étant que warrior. Mais ma vidéo ezali papa na ngai ba vidéo. Ndeko na ngai olobi ba vidéo ezali yo mosko zamne l'accent vidéo place tozomo na sex tap ya Edi Badiata to preuve moko izola ça que Edi Badiata à Kushana na Manuela. Yo zawana la kisanga. Yo ozawana la kisanga. Olobi ba vidéo ezali donc non chef na la tuni makabalobi ezali. Il y a pas de chef. Yo lobi ezali prouver ngai. Prouver qu'il y a vidéo. Non, comment on a habité na betani, na font l'ordinateur ou l'accent na YouTube, na font l'ordinateur tout de suite au l'accent. Est-ce que vous avez fait l'ordinateur ou l'accent qui est en YouTube place vidéo ezali? Zela pardon. Té, na loba ki faut na cardio, kozeli sanga té. Aujourd'hui na question. Oloba ki ba bêtise awa. Na tout numéro 3 fois. Zela pardon. Tant ba lobby na tout numéro 3 fois. Il y a solo Edi Badiata Alala Manuela. Il y a solo Edi Badiata Alala Manuela. Tozomona na ba commentaire kuna bato bazolo ba oui Alala Manuela. Sikoyo ngai nazala te ke pona zala pour et contre. Nga naza sko na 4. Ezate ke utalobi mabe artiste na nga ndenga na lobby. Soki Edi Badiata na yebi ete aza artiste na nga te na lingake te nga la linga Fali Poupa. Nga aza fan na Fali Poupa. Na fan Edi nani te. Edi Badiata lelo akoka bona na Fali. Na komona ka lisusu te. Donc nga nazana pour Gaulois te naza pour Wario te naza pour Spiritas te nazana 4. Mais ce qui mutafingi Fali, wana nde na koloba. Mais mutafingi Fali azate Edi Badiata aza nani et pas na ngai. Na yebi ete, na solana yete. Ce qui lelo akufi Fali azalaka Fali. So Fali akufi nga pe do mawatro. Et nga na kolinga Fali azala bon ki Edi Badiata. Ce qui alala ye Manuela. Boye la biso ba preuve, mais ce qui ke bato bandimi oui. Yo siko oboyi muto yo ayebi ke Edi Badiata alala Manuela. Amata awa bosa re débat. Donc Nena lobaki au début, Zana cardio ko supporter ngai. Vas-y chef. Et conclusion na makambo autour de loba donc na monyo kaka ozam tout moi à double discours parce qu'il y a même pas longtemps utaki olobaki utako olobaki ba vidéo ezalinga na senyo kaka o laksanga ba vidéo. Puis deuxièmement na monika ki ozana posa peut-être ozwa ba vu yangwana ozotika ba bêtises les kana a. Ndeko na ngai toye banaki ndeko na ngai toye baki Bisso ba warrior. C'est Fali ou rien.
et to ko respecter staff ya Fally Ipupa. Donc yo tant aux autres kande comment quoi mata ando dénigrer staff à Fally Ipupa frère, excuse-moi mais yo non mon warrior té. O cheka affiche pour ça ba vie ba warrior ba ba mais bozui soi-disant défenseur en haut. Mais bozui bo qui na frère. Nini promotion Nana kitisi s'il vous plaît botika aloba. Nana kitisi tinda demande papa nangai. Nana kitisi s'il vous plaît. Papa tinda demande yo zambotre. Ah, pourquoi vous kitisi? Tapotez les lives la famille s'il vous plaît. Tapotez les lives partagés s'il vous plaît. Hors sujet. Tapotez les lives partagés. Tapotez les lives s'il vous plaît. Ah comment vous me savez hors sujet? Elle a ma parole la réponse non qui na elle na biso bagolo mais comment OK musique ma casse. Vas-y. T'aimes, pardon, ndekona zoloba zela na là na nueka siko kutinga pe na live. Na zoloba eloko zela mama zoloba. Malobeko ki mazela nanu papa. Malobeko ki mangai. Biso zora bilo là na OK lobby parce nga idea ko loba. De fois le moment on a joué selon idée we uche pa na bino. Neti ngai sifa na golo se papa ya ya makasi pene ya makila fane bongaka azala fani oya bandi ko linga artiste ye moko na motema ne depuis kala non ko zala fani oya zaki kuna na la muka moko na komi golwa na komi warion non neti nga na bagola oya bien to na posa bato abongo te pembe na biso to na posa bato abongo te nga nazana nga d'accord te na makambu ya les défenseurs de Gaulois non ba gula to ze belé pour na ko défendre ferry neti ngana na posa na été bato ya ba double discours wana na za comme le roi bino na posa bato bongo te be na biso ça la promotion na biso moko ça y est faire beta ba concert ngana ngana na posa na été atamu ki na d'accord na ko ena pa na biso te akoya na biso eloko moko te ngana par na nga penzanga yangwana na ndim na ko ya na été pa biso to yambi pe été to pe na posa na été. OK alors merci beaucoup maman nangai. Tapoter le live nalingana lobelo komoko concernant de quoi autour nazo encadrer juste nazo loba nanga nalingana encadrer juste le komoko tem moko il faut ko éviter ka ba manque ya respect pourtant yo zui mega na yo na téléphone na yali fali mutatindi yoti ozo sala loko na ozo luka pe vi na mututé tant ozo ba abonné no zoa ezana challenge moko fali o salate pour ça ba abonné alors fanatique moko toxique ce gazo ya sujet zali mususu ya zo ko luka ko dénigrer na kata panel na yo il faut pas autoriser yango ozolana il faut pas peu importe on a la Gaulois on a la warrior peu importe côté non zali mais ko permettre te que na kata panel na yo mutu moka ko manquer au respect ko ndima ngoti ye muta cholo megati muta sombelo téléphone te fali muta sombelo téléphone te fali muta chelo megati on répondre clair papa si tu peux faire la bref pour biso peut te donner pour ça loba no ko pa mama o batisi kazelo loba loba mama ngai loba kasi nam tunazo loba oza désordre makasi vraiment. Zela pardon s'il vous plaît pardon maman loba biboye nga na matio bonjour na batunyo sur na panel bonjour toyoka maman tapoter les lèvres la na bibo na pesa batunyo son bote na panel na message na ngeza pona défenseur biso ba Gaulois to biso ba Gaulois défenseur biso ba Gaulois to boyo ozano le bienvenité kendo bomsana ba wario to mona makolono pne papa pervers yo sana lo yengelo ba pe ba Gaulois boyanga batu bayamba ki o iya biso ba Gaulois to boyo ozana place te po finga ba bêtise ozana mitakala ba fina bino ba wario to boyo na biso to ba fina ba biso ba sala ba promotion kitoko ba gouv de Gaulois bazali ba Karim Konzi to zana ba Gaulois na biso ya kitoko ba sala promotion yo koto e pa na biso ba Gaulois ozana le bienvenité to mono na panel ba Gaulois te o mata to boyo na biso to finga ba bêtise to boyo bino bo finga ba bêtise biso ba koto e papa père vula to finga ba bêtise bazate to boyi défenseur ke luka no place mususu mata soko ke pa ba spiritas OK comme do spiritas biso to boyi lobe ko manina sana ba mitakala ya ba fille ya ba Gaulois to boyi na biso ke ndoko luka no place mususu papa pervers oza les bienvenus te biso ba Gaulois to boyo parce que finga biso ba Gaulois banda lelo ti lobe banda critiquer ba Gaulois au minimiser biso yo défenseur olonga na numéro 1 qui est na local ndeni yo za ke pas numéro 1 il fallait tika le pas numéro 1
hein eroye ko kitana local obosani faire za local yo benga faire local yo witi na numéro 1 ko kitana local ndeni oza les bienvenus pas ba Gaulois kende ko luka place mususu c'est pas ba Gaulois to mona yo te tika biso na numéro 1 na biso bo tika biso na tilapia na biso façon no so bo dénigrailler biso to accepter ye to linga ke kaka bongo tika Karim konsa sala promotion kitoko gouvre le Gaulois zali ba Gaulois makasi bazaba o ba sala promotion to boy oya ozo munoko no fongola ngo comme ça nous déjà très impolo fondation munoko no comme nini ngam na sali ba Gaulois ke ba teka ba billet biso déjà ba billet te comme kitoko to boy les Français aussi les bienvenus te biso ba Gaulois to benga no to boy yo oti comment on a fait les katalo ba biso ba Gaulois to boy yo to mona makolono na panel ba Gaulois te to mona yo te na panel ba Gaulois okotika komata na panel ba Gaulois te so ba liona ba pesa ke lia lamba lia biso ba Gaulois to boy yo biso to ba Gaulois makila to boy yo o kritika pa perdre vos finga na ba façon nyonso yo koto na lo longo na no fingi na no yemo président na bino ko simini ba luka kina teka bicarbonate nde e ko luko ye pas faire o luka po inventé kuna de choses inventé ki nene koto po luka yo ko kote pas faire o luka ba o lobani ba tinga to teka ni to boy na biso e lamba lia e biso ba Gaulois to boy yo o sana na place te papa e pardon biso ba Gaulois to boy na kokoloba mamolo to boy yo e défenseur to lo banda tika ka nous connaissons pas ba wario mais ça no ko ebeti masoko fimbo e rolonga ke pa ba wario mi falo za la sage on nga ko kanga mnoko na yo on nga ko garder silence na yo on nga ko leko senga pardon yo yaki na lo lendo nyonso na sala mintakala ba fio comme dénigrer ba fio ba wario biso ko ke pa ba Gaulois pa les ala kate to ok maman na ngai makelele pe place ozali e makelele place ozali kitoko oza place makelele oui bonjour vas-y bonjour maman kitoko ya après ngai ya tourne na lobaka muke na okita défenseur na lobaka muke na okita s'il vous plaît non maman zela tourne yo mukeno bino ba Congolais bozala ka bongo bino bozela ka tuute olo baka mukendeni o mati okuti mtu likolo tapote le live zela tourne maman sokolo ba muke zala ka sinase zela tango ozwata o mata défenseur j'en suis sûr au mona commentaire na vidéo na yo et so po koti na konstanga au mona nga tango ozala na Belgique awa okutana nanga ofinga nga parce que j'étais gauloise obike biso ba gauloise tozaka flou topona tilapia ba warionde baza au top lelo yo olalo lamuki oboya et pas biso ba Gaulois en tout cas toza d'accord te na choix na yo kende pe héritier tango pona ki kuna wangila ba bengana ki olinga ko kende pe héritier kende pe héritier toza ba wangila te mama na ngai to ba wario yo za wario anga na Gauloise non pe sa vie nanga afinga biso en tout cas na boy biso ba Gaulois to boy na biso oya et pas na biso loko pona ki ba wario ba benganyo ke pa ba spiritas ba benganyo biso pe ba Gaulois to boy na biso okoyo kokoyangwa na bapa omoni na kini kuna otu na ngulu ngana esaka ni défenseur a o finga biso ba Gaulois finga nga na port de na nini na port de nami na matonge no o finga nga na matonge ba faux chéri toke na bino wapi biso toza belle lelo ngozonga so yesu na groupe ba faux chéri papa lamba lia na tike bat musuba mata bo excuser ngandi na bengi no ba wangila po bino pe obenga biso bo finga biso en tout cas je suis désolé to benga banane bo finga biso na retirer mo banane bino obenga biso ba gorine. Ok, merci. Vous bien habitué à Gori. Live la famille, t'as peut-être live partage. Maman qui t'en vas. Kitoko vas-y toyoka. Oui, nenge na lobaka nde bandeko nanga basi ba lobi to boye. Azonga ka kuna pa bana maya makelele. Azonga ka kuna biso to boyi bala baya makelele to boya azonga ka kuna. To lingi na biso te. Après lobi ekoma nini? Oh ngamna sele bango boye ngamna tekeli bango ba billet. Soit kozonga azano ba concerne biso nyonso to esila. Papa va beta no ba concerne nyonso to esila prier a komi Gaulois. Pour le moment, azalate. Condition nini ok bino bo pesi ka ki ba concerne nyonso to esila. Ba concerne nyonso to esila. Azano ba concerne biso nyonso to esila bongo isoka koma ne Gaulois na ya komi. Parce que pour le moment, tu as la poste à été.
Ok, merci beaucoup, maman Nangaï. Merci beaucoup. Ok. Tapotez les lèvres, la famille. Papa Daniel. Oza Gaulois ou bien Oza Wario? Azate. Ouais, bonjour, bonjour. Oui, Oza Gaulois ou bien Oza Wario? Ouais, on a Gaulois. Ok. On a les défenseurs, Tozuye, Aya Sopa plan. A Sopa, non, plan. Il y a pas de pousser Aya Sopa plan. Toi, l'église, alors Sopa, Biloko, Sopa, pas de temps, ma souci. Tozuye. Ba plan dit non, à Sopa. Alors, il y a pas de a Sopa, non, Sopa, Bimisa. A Sanza, tu vas voir point na zonga Congo, nous sommes en photo et bon. C'est toi l'église. So abosco Kolobayo. Abosco te repousser, papa te repousser. Qui te connaît qui t'inama. Merci beaucoup, papa Nangaï. Tout tapoter live la famille, s'il vous plaît. Tapoter les lives, pardon. Au moins, je ebisaki yo ke bagolo ba juste pour ba manipuler. Golo za mutu esprit mabe asa conseilleuse. Nazo ebis. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, bon. Là, nangi pena lo banga pe sa part nangai selon la bonne âme, la musique. Mais la préférera mingi papa Hervé parce que ngalinga nanga mingi. Oza Gaulois. Bon, peu importe Gaulois, mais la bonne musique, mais j'aime trop papa Hervé Gola. En fait, les défenseurs, c'est que je peux dire. Na soutenir maman mo ba ucho loba obengi maman nazali boma mais maman na loyi magamu moro boye donc très important par rapport à quoi côté Fali to côté Ferrigola et dans la batu o balongaka pe pa ya Fali ba ke pa ya Fer ba ke na pas Fali ba sepelaka parce que bazala la matière o ezalaka côté ya Ferrigola bato pe balongaka e pa ya Fali ba ya ke pa ya Ferrigola ba ya to lingaka bango parce que to lukaka pe to zo ba matière net ngani na zaboy na yambi vraiment les défenseurs aya et pas papa Hervé parce que azala makambu ya Goloba parce que na la live na azala makambu nini ya Goloba azala makambu ebele parce que tanga zolo makambu nya be di badiata parce que azala mutu oyo azala kata source non azala mutu azala kikuna te non azala mutu te mais hier azala mutu abeta kana di badiata basola na ba Jaël les défenseurs azala le rôle ba Alexis Wech azala le rôle ba nani ba Jaël parce que bon le tout ba lobela ka Fali bon tout bazala toujours la même rangée et appelle le que le Alexis Wech là ko longwa le qui a longé pas Fali bon le ba peka makambo bon ba les défenseurs parce que Alexis Wech passé la Fali le côté asa fan simple alobara makambo ya Fali ndenge zalaka le même cas dans les défenseurs donc ça veut dire que le défenseur dans le loi il pas fait rigolo là et ça la but sur le côté asa fanatique le gars fanatique non ça il le gars il quoi aye pas papa Hervé donc en tant que moi na sepeli yaya asa la promotion na ye asa la fan ya papa Hervé et biso pe bato pe tozawana oya kolinga ye c'est bon o pa olinga ye peut-être on s'en fout parce que ils appellent ba warrior misusu balinga Moussa Kimbingu ba puyaka Moussa Kimbingu na ba bêtise na ye o asa le pas faire rigolo il y a des warriors baza ba puyaka Moussa Kimbingu Moussa Kimbingu abimiseli faire rigolo nzembo aw ba warrior misusu ba sepeli ba selongo ba challenge ba sepeli nango. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas Hervé et pas papa Hervé. Bisop les défenseurs n'enga yoana togo yambaye na bola munena mabe na ye azana makamagoloba ebele et robeta du solo kana masamo auto loba le pourquoi zonga ki Congo azana makamagoloba donc nga attaque nga na sepeli na ya à défendre biso par rapport que la musique eza porte na ye ali na musique vraiment que le nga loba yango wana wa ok merci beaucoup papa Nangaï toyoki na la omta loba kinzungu. Ouais, non, on a l'obité, papa. Bonjour, là. Bonjour. Ouais, papa, on a l'ingana le papa, on a musique et église, donc, musique et église, Moutou, ceux qui a poni choix naïe, aza libre, il y a un choix naïe. N'a qu'à côté les défenseurs. Les défenseurs a poni naïe, a commandé Gaulois, a commandé côté à la bonne musique, a eu la musique à bien. Ma beza te. Nesi ngai banda na tala live wana tilelo nazaka bien nazo sepela makasi naza na sengo tozi mundimi ya sika azaki na tembele ya buyebi ti asa buyebi na micho a comprendre papa Hervé azana papa
afinga bisobi so tolobi ke afi eza mi ya no e bande no bi ke musique eza église te so tolobi ke kindingu ya koma wario akoma wario na ye moko me biso to yamba ete na lobi bongo skole de défenseur era komi gaulois ozomona era komi gaulois ye moko ye alobi gaulois biso to mona muse kindingu ba wario bo soutenir maka style lo non style lo kota papa eza ko likamba ko sate kota la ba vidéo nyo sa kindingu yo tala ba commentaire ba wario ba sala o ba commenter la raie ozomona musique des églises te kindingu akoma wario eza choix na ya pona koma wario mputa tindaye boso de défenseur aponi akoma ne gaulois banda ko yoka musique ya papa Hervé choix na ye moko dana ko pekisa ye eza choix na ye aza fanatique simple ye moko lobi aza fanatique simple donc aza fanatique simple problème eza te papa les défenseurs pour la ngana yambie na kana biso ba gaulois eta que fan simple aza na ni porte-parole ni gladiateur mais ya ponika femme simple fan simple ya problème te papa pona ngana yambie à part na ngapla na yambi défenseur donc les défenseurs boyeli malamu na mboka ba gaulois tala la basala ki lobby et sala ki de bien ye moko ayebaki ke sort ba gaulois bazana na mito ye moko lobby ke ba gaulois bo pesinga so c'est biso to za bongo biso to wana bolingo quelque soit mabe mutu est-ce que mutu a trahi OK a trahi a occupé ko trahi lisusu na wana lobby te papa ndenge ya zala ke pas fali pour pas bino bo imaginer que ya ko trahi fali pour pas mais lelo a trahi fali ce qu'on faire à salele lelo ko faire akabela ta mutu yango na lobby bongo siko kindingu afinga fali te siko akoma wario ndeli boyamba papa na ngai papa ki tala ko papa makamna oloba ko sala hypocrisie makamna oloba oyebi yango bien comprendre oyebi yango bien musique ndekenda ba wario boyamba kindingu bien so botel na live kindingu yemo akoma ko sala ba promotion Stade de France na bino bopekisa kai boyamba akoma wario c'est tout sur les défenseurs akomi gaulois yeko to bien akomi ne gaulois na côté na bino azaki so porte-parole bando sa ba marketing na bino biso toyebi les défenseurs musala bando sala pa bino ando sala ba promotion nyonso musique tout wana so comme des défenseurs ayebu ya comité na niveau wana les défenseurs azaki membre bureau et bien membre belé azaki membre bureau te papa na ngai papa les défenseurs azaki membre na lobby yo za fan les défenseurs o lobby ki arosopa ba plan na ba mbongo to lobby ki fallait bande ko tinde na ba fan nyonso ba wario bazali eza na combien de personnes wasi prévala kisi ke fali aloba kango mais ko lobe ça prête papa na ngai papa na ko ba kena solo la rapena fali na lobby makamuto bande ko loba lobby to yebi yango bandale papa vie bolo ba papa na pardon yango na lobby te ngape na ko ba kena solo la rapena fali ngape na ko ba kena solo la rapena fali ngape na ko loba ngo na ko ba kena solo la siko o ba pena ko lobby te papa to lobby boy yango to lobby les défenseurs to yebié azaki pembe na fali pona biso ba gola te bi défenseurs azaki mon frère Ozolo va du n'importe quoi tikela bato mosusu azaki na makapiso na posa les défenseurs yo on soit des po bandaki la pona biso petoloba toka bola maloba bopesanga maloba pardon bopesanga non mais c'est moi qui parle John mutas la parole John vas-y bonjour TM bonjour oui avis nange ezabwe bomoni caractère ya fan ezalaka caractère autonome c'est-à-dire yana fan moko te ayambaka moninga fan est-ce que vous comprenez genre nous yozolo parce que au fait nangina éclaircir un peu côté na yo moko TM parce que ozolo ba est-ce que tu yambi ou pas non biso to na droit ko yamba ba fan te biso tu na yo na biso tu en pied d'égalité parce que kota fali ana moto moko te à moins que ezala moto à bureau. Maintenant, position, il y a comment on appelle, il y a défenseur. Défenseur, ceux qui azala qui na relation à Fali, ceux qui a lobby bongo toko condamné été. Ceux qui payent bongo toko condamné été. Ils ont position, ceux qui les lois lobby en tant que vrai warrior, au cours de la panalité, on a parlé dans ma campagne défenseur. C'est déjà, au fait, côté à nos bêtis libanda. On a un fan en tant que warrior, on a CP langote parce que bagula tomba sala ka panel na bango ceux qui ne ti yo kaka TM dengo yo yibi masolo ndenge sala ceux qui o meko mata na panel na bango ba ko kitsa automatiquement
Donc, on fait passer Golo, puis ça va venir à Bango. Et puis, parfois, ça même plus coréen que Bissoma, on a panel, non, ça passe pas. Moi, j'ai pas aimé. Donc, tout ça, la focus, on a la date. Ok, c'est quoi, question dans les abouis? Gaulois, ça Congolais ou pas? Ça Congolais. Ok, c'est quoi, pourquoi? Nana finga de Zela, non, pardon, frère, Zela, non, pardon. Pourquoi est-ce que ceux qui bango ba finga batu na ba panel nga pena zo éducation ana la tango na koma loko la bango. Voilà pourquoi na lobby que toko tika bango na panel na biso baloba ki beleni ti baloba bongo te c'est pas pour. Yango kasina toutité est-ce que toza ba étranger ou bien baza ba ndeko na ba congolais pourquoi bango ceux qui ba sala rango pa na bango ngape il faut na zo ka comportement la bango. Ce que Koutani na camarade non Nzela, Zela pardon, Okutani na camarade non Nzela, Azobunda et tope ki abundisi ndeko na yo tope abundisi mutu moko boye na Nzela parce que ACP na mutu ante yo polo bité ngape de na zabo so ipe na CP na mutu te il faut na bunda na ye. Éducation ya ba Gaulois o ba finga na éducation na nga est-ce que za moko mutu na mutu na éducation na ye frère so ki bango ba finga ka wane za bango ngana kola na bango ya ne chozo lingolo bananga ki ndengo concert affaire ba somba ba biete oko excité ba wayo ba ke somba ba biete mais eza na ba wayo ba somba biete na concert affaire egola oui mais oui ba ko somba ba biete wayo to aza wayo eza pe na ba concert zela eza pe na ba Gaulois o ba somba biete zela pardon eza pe na ba Gaulois o ba somba zela pardon frère eza pe na ba Gaulois o ba somba biete na concert a Fally pour Stade de France. Et nga soki na bali mwasi nanga alobi ke aza Gauloise nga na boya ye parce que aza Gauloise ou bien camarade nanga moko aza Gaulois nga na benga na ye parce que aza Gaulois. Voilà, oko boya ye te mais pour montrer ouvertement ndingo yo so sala ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que à tous en guerre, il y a musique est non toza en guerre te musique est en guerre te ngai na bénéficiera ni 10 francs et pas Zela pardon frère. Zela pardon frère. Ngai premièrement naze kolo mona Fally Ipupa. Naza mboka mona Fally Ipupa. Munoko Fally Ipupa azoloba ngape nazoloba yango. Biloko Fally Ipupa liaka na village ngape na liaka yango. Et Fally Ipupa sona kutani na ye walai sona kutani na Fally Ipupa no so ane na lingala ti. Non soit na Fally Ipupa na mnoka mboka. Na lingala même pas. Na mnoka mboka. Et li ko lo bateke il faut na boma mutu pour na Fally Ipupa. Nga na linga Fally Ipupa. Ngai sérieux, je vous dis la vérité na téléphone na musique à faire ezati. Na téléphone na musique à faire ezati. Ezara musique à Fally. Okoya ko lo bananga teke na boma Gaulois ou bien na boma ndeko na Gaulois ou bien ndeko na mo congolais Gaulois pour na Fally Ipupa. Ils ont un sens mogoté. Tous ont la guerre. Souvent, on a sepelé en Fally Ipupa. On a sepelé en Fally Ipupa. Ceux qui, Gaulois moko a sepelé en affaire rigola. A sepelé en affaire rigola. Ceux qui a fini Fally, il faut qu'on a peine fini à faire. Ils ont un sens. On a défendre Fally Ipupa. N'engue on a défendre Fally Ipupa. Na roya kolobate ke yo nengo za bonengo fingi Fally, il faut qu'on a peine fini à faire. Non, eza blomo il faut na libo mana mutu nanga. Ezaki yo Gaulois moko amati awa afingi Fally ou bien topé que alobi mabe ya wario moko boye et puis ngape na bandi pour finga ye. Est-ce que Fally wana ngam na défendre ye? Fally ndenga zana il faut ka ngana na défendre pour ya za la Fally. Ceux qui a fingi Fally et loko nini eko changer na vie à Fally. Est-ce que Fally ko Fally a kitinga? Obi ozo tuna ya ba question na koki répondre. Tout à l'heure, il y a qui n'a moi si moka mata qui n'a panel là a confirmé que Edi Badiata a bima je sais pas nani tout yo confirmé ngo lui ba vidéo ça. Mais tout en sachant aux opposants que Edi Badiata a directeur Kota Fally, c'est lui qui gère. Mais toi yo zo confirmé bongo en tant que fan. Je vois pas que non, c'est bizarre. Est-ce que ngana yebi Edi Badiata? Est-ce que ngana lingi Fally pour Edi Badiata? Est-ce que na 2006 tant on fallait bandi album na yenga na yebaki Edi Badiata. Tonga na bande ko yemba Fally no Edi Badiata wapi. Mais ata so ka telemi wana, ata so ki Edi Badiata telemi zela bisolo moko Edi Badiata
azali mutumoko azo travailler na orchestre Fally Ipupa lelo Fally ako décider na longoli Edi Badiata donc ngai na kolingaka Fally eza loka na lingaka Messi jour Messi akotika bale alongo na Barcelone ake na Real na kokumisa Real na kokumisa Messi na équipe à Real donc na longo pe mbamo Barcelonais donc nga na olinga Fally mais na olinga Edi Badiata te soki lelo mutafingi Edi Badiata yanga ni na kati soki Edi Badiata akenda la basi mususu mais aza mukolo ye moko mutu awame kitisa yanga ni na kati il faut ce qu'on a bandoko télé na bino na moni ba vidéo te bola kisanga iblongo mais non mutu ye moko alobi donc ayebi makamna ye oya alobeli a mukolo papa ngai nazala ba bêtise wana te otikala omona ngate na TikTok na nga na bando finga musicien mo boy otikala omona ngate ono nde nazaboy il faut na kumisa Fally avant na finga no mutu mo boy non nga na linga Fally depuis na botami donc Fally na yebi banzemba Fally depuis 2006 stilelo na yebi Edi Badiata te ata base ya Fally na yebi na ngote na yebaka na ngote donc na s'intéresse à ngote eza coûte important te nga na yebi ka musicien na yebi ka Fally Ipupa Edi Badiata na ayebo yemba te atrela ko yemba te ce qu'on okene wapi hein papa na ngai Edi Badiata nana boy nana bubukele to pe nana bubukele na yebi yete na okene wapi nga na yebi Fally Ipupa soki Fally atelemi bono swane na lingala te no swane na munoko mboka engami wolowe mpamba ole woloti no swane na munoko mboka no swane na ata na lingala te et puis aloba pe munoko mboka so yo zo ebisanga finga golwa finga spiritas finga boy parce que bango na ba live na wabisu lo matata yo soko kena na ba live na bango po yo moko omitika ka okena live ya nini na live ya nini ya bagolwa okena live ya ba soki bosala ba polémique na bosala ba polémique na bino kuna ngana yo finga mtu te pour kena kumisa Fally yoka au monde internet zela na bisayo zela na bisolo mobo zela biso au monde internet bato na linga makasi na linga Fally Ipupa numéro 1 na linga Big Zaga deuxième personne na ben fianceur na linga Big Zaga et lui ko baté que ceux qui mutafingi Big Zaga ye moko a se défendre te ngana ina bando fingele mutu wana ngana ko bima mal poli Big Zaga bima poli Big Zaga imaginer okende bien mais nga imagine ngé kene mabe et lelo ngana ina fingeli mutu Fally babokilo na nga bayoki nga ndenge nga na ofinga mutu moko bopo na Fally Ipupa na obima zoba parce que Fally Ipupa nenga za lelo Fally aza na éducation ya bien Fally Ipupa otika omona te afinga mutu e ngai pe na éducation ba parents na nga ba pesinga na finga mutu likolo Fally aza ninde ko nga Fally aza musicien onga na lingaka e na bando finga to faire rigola e be mama na yo kitakuna talabo eza na sens te frère ngai lobi na robala na robota bana na nga lobi bo bamona kina ndo finga mutu mobo po na Fally Ipupa na bandili boma ou bien ni TM na moni que makamona lobi no déranger un peu trop au fait na nga kina loba no bwe na chinjo te ke ofi o matana ba panel ou bien ko finga ba golo ko finga